Capage TV. Capage TV. Marie-toi une fois pour toutes, mais fais un très bon choix. Choix, bah, ça, plusieurs sœurs en Christ, vous voyez qui m'ont demandé. Baraté Libal. Joël Tatou, en tout cas, maman d'elle hier. Papa Joël, nkola mona ya pamula eza choix na ye. Tam sa moni numéro suka ngwana. Intercesseur sa ko yabwe, mutaba prière. Pasteur très bien, Msunzoto, abi ko sa sointe. Tout ça ça compte. Moi sur la 500 ndoto na mboa a regretter Au monde ba soto lo baba keno 500 ndoto na bamboa. Basuki. Au monde bokomi na ba mari de nuit kotandeni. Mari de nuit sala quitter. Et le kono bande ko sentir ngote mais tant ka bobala ne ye e uti wapi. Kasi pasteur apamola kibino a apede. Il faut si comme maman sincha botala. Église zo bota mais ça église en colo. Ou bien ça ligablo. On a maglabo mais et belé. Donc au ba boutique et tout ça là. Ba o lukambong. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Capage. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polana na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny sur Orge. Maman Capage, Oredezo, frappe na retour. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Capage Autiko Sukola apakola kama gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya pakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye
mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme na moi rose bokomi ko 6 à biso là pour ko bebisa munoko te ritz ya beauté ya biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution rit beauté atieli biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omonisa rit beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommandé bino bagamme ya rit beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya rit beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na rit ndeti nga bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na rit beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Nzambe alola akomisi biso na ngonga oyo asali biso grâce tokutana biso na bino boya kotala Kapach télévision. Nzambe apambola biso ebele lisusu. Bo priera pona biso parce que tozara rabato. Tokoki pe kobeta libaku kompe be émission na biso koki kobeta bino libaku mais biso tosala effort. Na Nzambe tobeta bino libaku ti. Merci na baron nyonso. Batala biso boza ko s'abonner, bozo partager, bozo aimer l'émission na biso. Die grand bat misus pe ba benga ba sai na Nzambe o balekaka. Na ba plateau na biso, ndé na loba gratuité za raté. Donc mon to na Nzambe sera leki ayebi kete Kapach télévision yango wana en retour bateau pe batala biso soko za édifié to ozwi ya motuya na kati ya émission. Kozanga te kopambola mosai na Nzambe po Nzambe pe akopambola yo. Merci na ba obalanda biso lelo tokosolola na prophète Jeannot Bontongo en tout cas Thomas Boni. Bien, très bien maman Cynthia. Bonne santé. Nangola Nzambe santé zo kende bien. Bien que yo ebika ndenge mboka zo et mes maman yango tozo senga gouvernement tel biso likambo. Nini bo salité. Nini to salité. Donc santé ça nango bien mais il y a d'âge mo ezolo ba le ventre affamé. Na point d'oreille. Donc biso to hôtel la gouvernement alola. Mais na gouvernement kaka na mokili makambo eke mabe. Donc façon mboka zo mema mabe makasi. Donc Congo pina zo mema mabe. Ndenge mo mkonza mboka loba kinyoso eza okufa. Bato ba comprendre qui était oui parce que akutinyo so par terre, il faut que c'est un peu remonter. Ce n'est pas aussi facile surtout quand tu travailles avec des gens qui ne comprennent rien, hein, qui ne comprennent rien plutôt et puis des gens qui ne t'aiment pas aussi bazo chelo ba calme moi bato misusu pe ezala benza bien te yana azaka na besoin ba prière pour ma beza makasi babiso soto dépendre na mboka mais na éviter mama Cynthia koleka aussi na appel yaka mbango professionnel za hôpital tel lokola tende ba na lola na Nzambe tozo batela ma mais bato numéro 0 ba baby pe Congo ngo me bazo baka bino bato numéro 0 ngo banane wana bino avant to komana 1 numéro 0 l'église. L'église. Effectivement, nous avons dit non, tout solo la to partagaka. Et ça bantoma l'église na l'état moini. Ndé sugo yo makambo sanini et baby. Or, il fallait l'église et comprendre et jouer rôle munene pombo ketambola liboso et que liboso. Bon, batu misusu bachaka bango est-ce que ça ba sali o ba sotamona bosolo? C'est ça le problème. Kopona mosali ba repona mosali. Mosala na tambola ndeni. Ngana tika lomona prophète moko te akepa Nzambe pardon akepa roi akome pas roi abandi ko senga mbongo jalelo lobi nango yo mais kende pesa message o esengela mukonza mboka o Nzambe lobi na opona mboka ba occasion na biso to zongo karate o lobi pe na Nzambe lobi bo so bo sali bo te bo mona prière nga ko mo sala pona mboka yangwana mama Cynthia nazobo ndela pe na Nzambe pe nda asalanga oyo ke na kozala comme canal la solution ba problème ya Congo mais kati na bonzambe po bata bongo to sala na ba leader te o bazali ke lokola ba idausa na Nigeria soka lobby gouvernement yoki bazali soute bazala ate po ba baby ça
babebi sa makasi na ba professionnel no ba nga na kutana na politicien mo akebisa nga bitu la chose de Dieu. Mais je te demanderai une chose, n'ose jamais Kolia bouffer l'argent des politiciens congolais. Ça va te diminuer. Yaba kisa ba yaba mbonga mabe. Mais bon les là on perd. Ah, bango ne balela ngo Pas pas. grand. Par rapport à quoi maman Cynthia? Bango ba petit. Ba pasteur ba petit pasteur. Ba petit biso ne ba grand. Yes olobi o aza grand parmi vous. Eza oyo asoto samibe kwa nani ya tata. Pe o alinga za la grand à se faire petit. Pour se faire petit ça veut dire quoi? L'humilité. Or la Bible dit l'humilité précède d'abord l'humilité dans l'évangile, l'humilité dans la parole de Dieu, l'humilité dans la prédication, l'humilité dans le comportement d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. C'est ça. Mais tant que baso kende baso baby ça va grandir. Donc effectivement ne ba to ba loba problème e fande yangwana. L'église zo bota mandeti ba mayebo, mais mitema ya bandimi mabanga. Ezaka ndenge eyaka ndenge ba bar pe ba terrasse zo botama. Loko mayebo. Mais buzo bezoleka eza terrible. Bato bazo sala ngo pona mbongo, mais derrière ça ni nezo mema na mboka. Ba participer na mboka ne po masanga po ko somba o mele pa na. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une terrasse? C'est ça. Église est en Zobotama. Il faut si comme maman Cynthia Botala. Église en Zobotama, c'est église en colo. Ou bien c'est ligablo. Pour toi on a deux sortes, trois sortes d'églises. Église à Liboso, et ça aux hôtels de l'Obalanzam. Où il faut faire asseoir bandimi. Balia kan l'Obalanzam. Église à mi bal à Liboso il faut préparer bateau pour l'eau. L'eau. Ils ont soutenu la Congo. Là monsieur tu as mon corps. Quand on lobby. Église à mi balé ça ligablo. Soit tu m'as maglabo et belé donc au ba boutique et tout ça là ba olu kambong église ami ça tunde ça mabe ya mabe koleka après ya di gablo yango église ami ça te sali bateau baye uniquement kaka pour na ko désorienter bana nzam on les églises à satan mais ba bino bo oui bino bo ba ka église oyo eza ba passer ba lingi ba bonza maintenant na comme on dit moko taloba église oyo eza ba ta science ba bimbisi ba pasteur na bango oui baza on a une haute dimension pour comprendre Nzambe. Et ça, on a une science, c'est l'église, mais on a des adorateurs, il y a diable, Satan, Lucifer. 666, oui, on a un esprit qui est gay. Passer na passer, obima, sangana na sima. Mutambo on a besoin de bon on a besoin de désorienter uniquement les âmes de Dieu. Bozo désorienter l'église on a des comme belé bo ke ndo sangana kuna nzoka nde basi basala ba pacte ba désorienter ka bandimi bozo ke ne vers lifelo ya mi balé bo ke ne pas diable satan ya mi balé bato bazo kufa ba sacrifice peso ko tali bien bato bazo kufa mikolo tala bien baba na nzambe ba uti pe na église ba prière autaki pe jeune akufi nde sorte ba église au monde les autres détruit mboka ba yibi ko tina bato misala te ba yibi ko tina bato ba lukate mais ba yika ko rassonner population. Donc, bazoya kozwaka balar, bazo sale la diable. Comment dire voilà, bazo bénir mariage or en d'autres termes ça dit comment dire. Maman si telo ko ne comme on kasi il faut tout le mélango ya makasi. Banani ba pambola bino. Oui, et puis couple bota te boke ko isaber na famille élargie. Eh boke ko isaber na famille restreinte. Au moins na zandeni, famille moi na yo, nanya pambola ka mariage na bino. Nana la tsaka bino alliance. Yo mona zola c'est une alliance na bomoto bonzo na molimo a chapé deuxième alliance spirituelle qui. Et pas moi aussi. Au monde bokomi na ba mari de nuit kotandeni. Mari de nuit sala quitté. Et le kono bande ko sentir ngote mais tant ka bobala ne ye e uti wapi. Kasi pasteur apambola kibino a PD. Grand PD. Pasteur apambola kibino a mutabage. Pasteur apambola kibino a mutaba science. Tant ozo cha loboko, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que tu as, c'est ce que tu vas donner aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que les enfants de Dieu? On est en train de communiquer quoi? Les hommes de Dieu communiquent quoi aux mariés? Quand ils font leur mariage, quand on bénit leur mariage, on leur communique quoi en réalité? Qu'on se le dise. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Batuba baby ma be koti mingi. Nazo bate l'église bongo zo funga moloko ma ebokande biso kuna na mbinza na ma campagne kuna me comme terrible. Oh, kuna pesa ki moi ni. Kuna sala ki bisika bikauka. Mais dans ma campagne d'église comme il les Camerounais. Et puis chose grave. Bato ba tele mela biso ba tele mela biso te. Ba mo tika bino ko baba. Effectivement. Ba comprendre que bino ne baba même moral. Te. Ba comprendre que bato ba ofu la. Te. Non Cynthia. Ba comprendre que bato ba ofu la église na bango ba za même moral. Nete so komi. Oui.
na ma campagne l'église comme belé to bani ma campagne 1 2 3 bimi boy côté bimi palais de baba to na e comme ba comme tu l'église sikoyo bata ba logique bazande na biso kuna na ngalema. OK. Kuna so beti musique voit likolo ba yeba lobi bokitisa ya kana ba cité musute obo beta musique ndengo lingi mais kuna kaka soki mine koki ozo pena ba to ba bete le portail ba bino kitisa volume o déranger ba to pongi na Kinshasa eza era ba quartier za bongo oui siko batona soki ba église o beta na ba bafle minene ba lobaka ba kendo funda na commune tapage nocturne tapage siko eloko zo comme sabiso même diurne ya moi mais ce qui nous étonne c'est quoi en fait maman Cynthia ces gens là l'église ça ba voisin na bango mais jamais ba kenda kofunda na commune c'est que ils sont même moral les églises abataba sans occulte bazui partout et puis ba opesa garantie ko le kandongo 5 oh garantie à 12 mois je te donne 15 mois voilà parce que ba pese bango ba mbongo bazo zo mabe ozora nanga oh ba kiti ya sika mais ce me fandi ndako ba décorer église on dirait église à poto split na kati bandi même so Kinshasa pe ya Congo bataba sentiment ba yeko kota ba koti ba ke kuteka ba am badadi ba ke kuteka leur zam chez le diable. Amen motola nzambe tolobele ba couple makambo ba couple nani a Paris na kiyo ko makambo Gabi kiwaka na yoka ki makambo Gabi mais ezo sala passe ezo sala passe makasi donc makambo Gabi kiwaka ya manger à boire molonga ni nae ba kuti passer na molonga ni nae ele kandengwana tout ça ba pasteur ah nzamba sungai ba collègue na ba collègue na ba pasteur Maman Cynthia bon balati kombo ba pasteur mais na kati ba nkoi pasteur za kombo meme ba lupenza ba meme pasteur za meme ya ba benga brebi berger na brebi berger zo guider Yesu ba benga kenani Mehmet boité moi n'en a pas été très bien l'agneau. Or, l'agneau ne parle pas. Quand on le tue, il ne crie pas, il ne pleure pas. Est-ce que vous voyez? Si vous avez un kingo, allez la tête. Moi, n'en a pas été. Attends, Kati, vous allez la rater. Mais si vous avez un gang, yo, Zalou. On a même été. Voilà, ça aussi, mieux, à péter ce qui n'a été. On a même été. Donc, Papa Gabeza Mawa, Nzamba Sunga. APC vraiment le but que vous allez malamu. Et vous allez malamu. Et là, on est pardonné à rater. Au coup de moi, sinayo. Et puis, c'est quoi, maman Cynthia? Poinité, papa, babo et la basse na bango, baya auprès de nous. Et ça, ma camarade, batoazo bébé, c'est ça que c'est Nzambe. Pourquoi que nous touchons moins à moto? Surtout ça, il y a intimité. Mais il faut faire très attention. Ce qui a coûté, il y a deux sortes de l'anda, monsieur AVC. Okay. Oui, deux sortes tout toi. Un AVC est touché au sali, raté, et un dengue nango. Ba médecin, ma camarade, ba baby expliquer bien. Et ça AVC à libanda. Au baby, ba bongisio. Mais AVC à Kati, quand ça t'affecte directement le cœur, tu meurs sur place. Oui, on va bien à ceux qui battent attention. Boya biloko médecine, mais na landa onde mingi na radio pour un souci biso kaka. Sikoyo. Comment yokuta le kamaboy na moni balobi a kiolé. Ce que le muta kiolé ndeko loba comme liboma. Bon, je ne sais pas sortir avec sona liboma comme loba, je ne sais pas. Ou il y a quelque chose qui est caché. Donc il faut que l'on délangue de premier, oui. OK. Muta kiolé na sens ni. Et toucher ba nere baby sa kiola comme liboma. Te wana za na problème ko mutu il faut ba kende ba soigner ngo ici. Mais comme liboma muta kiolé boy bien te. Mutako kiolé petso etanga avec sa tikali boy. Mais loba mwana mutu na te wana avec c'était. Wana mamsuse. Nzamba sunga epo esa bato pe bateya bato. Esa bato pe bayamba Yesu na nzela na bango. Nzamba kanisa papa Gabi kiwaka pe okanisa. Oui. Eza na bato ebele oyo libanda ya mboka ba viezo kuma na ba trouble. Au lieu vie bonga. Na msuna kinasa za ki bien mettant azuka pe kwa te libanda ya mboka par-ci par-là. Eza bato ba viva ki na berezi. Na ba illusion bato iboyi. C'est-à-dire na ba rêve. Question na ke poto ko changer vie na yo. OK poto sans Jésus, ozalaka la même personne. Na poto comme pire de deux, ya bato ba ke na distraction. Akia moni muinda, comment yo mutu mo fana bi na OK ne mboka mamari. Aketa TV. Na ke mboka mamari. Oh, ya na sens. Mboka mamari za wapi? Rome. So OK te okufa OK li fait. Non, on est ça ba complexe d'infériorité. Partout les mboka. Mais ils doivent faire très attention. Et ça bato ba na vie à distraction. Ndo moni problème trouble les obi makuna. Donc ba kedeke ba moni kuna
rose nkaka nde ezalaka bake kokutana mama na bepine oyo eleki kuta allez bakiolete na malila poto trouble retour kaka boum. Ah moi maman leki akoki oya noko koya mama koya ndeko koya mais kuno zeza moi keba te kuna ezalaka keba so okendeki na mayuya il faut kende bien so ke bien kolo chalo boko bato bele bakenda poto nda se perdre okuta ezalaki ne bien eza lolenge yo okendeli poto mais oui poto ezani ambition okendeki nini étude okendeki kosani po pasi ezalaki awa mingi bakende kuna eza baeshuwaki awa je dis non mais plupart baeshuwaki mboka ngo na okoka te kasi bango nde banake nano ntango akomi ngo na kesu beta mama na ndika sikoyo oyebisanga kangama na yesu ntango oke poto oza na yesu avec Jésus tu feras des exploits mais oui c'est ça le problème vraiment. Merci Thomas ok nango vraiment bien mariage après 24 heures divorce. Mama Cynthia moi c'est Monique mon ameso et salami na mboka Beni na RDC na Este babalani tant ka babalani ale bakomi na era nuit de noces tant bakomi na nuit de noces boy moi ça ko sala constat que excusez mobile la sala qui impuissant et puis nzoto ne sala qui penda 10 000 lettres bana lingala alors moya ko kenena ye et sala quitté moi ça gangi a 5 divorce sikoyo kao ezana batebele mama Cynthia est-ce que boye biango batebele sikoyo moi si wana erreur basala ki na mobile même si bayebana ki nzoto te basala ki kaka mukolo ba osanini ba robalana mais il fallait quand même bayebana basolo atala masolo yo zala ndenge nini kuna eza ndenge nini olingaka nini dialogue ezalaka ndenge nini yebisanga mobali siko il fallait que yebisa moi si ke ngana kokanga nga affaire te mais mobali aloba te voilà pourquoi eloko tolobaki tolobi tant ozobala mwasi balele na eta okuti ka okuteli ndenge tosomaka mutuka il faut okoma lokwa ba vendeur mituka ndenge balobaka ndenge ni lobisanga eloko wana eta oyo nateki mutuka na ngana eta tango ozosala facture nayebisaki yo te tango osali facture ya mwasi boyoka okomi dot okomi biloko tu na se batiaka dot tango botie dot na se bokomi nota bene c'est-à-dire noter bien ozwi mwana na biso na eta oyo kapasula oyo bakuteli Cynthia soki azalaka matindika adie matindika eza teke bobala na ponga boyi te zwa mwasi na eta okuteli soki abota bana 5 ndima na bana 5 bana misatu ndima ye soki azalaki moto akolobaloba ndima ye toboyi oyo nayebi na ntina nabalaki yo te nayebaki te kozalaka te oyebaki mpo tokomelaki yo bien ke balanga na eta oyo okuteli nga bandeko na nga libala ekufi babalani samedi dimanche mwasi aboyi libala lundi bakati mwasi aboyi abi jamais jamais abi on a encore au début mama Cynthia bolingo ezalaki mais kuna eza haute cour militaire c'est papa de Nyanza raison ndanga lobara makasi kuna cour oui cour suprême bon mama Cynthia nayebi yo te Cour suprême. Poya alobi bo. Alobi nini? Na Bible kweti kwe baloba na ye place oyo bakoma ke parti songolo couple pastoral et que ça la position kingandi te. Bon, soki ya ndenge ya zongo bon wana penza toyebi te. À part ça nyonso. Mama, bato baloba. Nyonso o mupagano o ezalaka. Mama Cynthia. Etikali topesa cour. OK. Il y a remorquage. Bato baboyaka ba position. Et ça bato ba faible nango. OK. À éviter. Ne dis pas quelque chose n'existe pas non, c'est toi qui ne connais pas. OK. On va t'apprendre. Mais loba peut-être na zongo to boy ngalo bango eza lisumu. Kuna talaraka. Mais ba position au robot yate. OK. Oh salabo au robot yate. OK. Donc kuna penda et tamola penda ndenge penda. Oh mupagano oh mo Kristo kuna ezarate. Te mupagano mo Kristo na ebite ngalo ba mupagano eza muto aza na force te. Ah. Kuna eza feinte. Moi c'est amoni garantie keiti. Apandi libala. Oh. Mais il y a pandi libala na raison na or. Et ça raison pandi libala te. C'est pour le meilleur pour le pire. Et ça c'est de un de deux, c'est Dieu qui a institué le mariage. Il fallait azonga na prière. Alors bananzami toto ça qui du lobe lobi toko yeba na soki toba tobalani. Mais comment tobala na kuti muto aza faible? Ali nzanza. Nzamba lingaka soigner. Oui, na prière, Dieu va soigner la personne. Amen. Il fallait qu'on ait na prière. Mais cette femme-là, si elle est trop charnelle, à Kati Libala, bon, on ne peut charnelle, il était pas domaine, on a un sentiment mouté mamoutou. Il y a un bolingo bakondana mouté. Bakondana kona makamba bolingote. Bakondana makamba Bible, on se met ce qui concerne l'amour. Dans les cœurs là, c'est difficile. Amen.
c'est difficile. Donc il fallait que nous soit à Bokoko, bah soigner. Il fallait payer sa temps. Mais Azan a raison pour en pressé. Tala mutali était loko saute. Si autant que les loko pour la première fois au goût en mabe. Maman Cynthia ta yomoko sani. Au kokate. Au kokate, aux akines soir le bête c'est pas retour. Kuna ndem puila mambo neto ba. Mpuila mambo na swahili mpuila. Donc place ma monte mwanande. Moto na sapete OK non vraiment très bien. Ma pasteur à Kinshasa na ebite tokota église autoza to moni muto ade na mokoloto. Parce que plusieurs sœurs en Christ vous battre qui motema na baraté libala Joël Tatou en tout cas mamondela ye ah Laurent de Gomoga lobaki a mundele bolingi ba intercesseur te na ba secrétaire église te bon maman Cynthia intercesseur ko lingé na ba protocole o lingé poni bolinga ba point. Ah, voilà là où il y a le problème. Ah oui, Maman Cynthia, yoka Ogoling intercesseur pour Ogoling intercesseur c'est pourquoi? Pour la prière mingi. Non, qu'il y a prière mingi wapi. Oh maman, c'est ça. Yoka nano. Prière mingi. Ce n'est pas le mariage. Prière mingi atika ni on a église. Il y a un intercesseur. Faut mutaba prière mingi. Est-ce qu'il y a bi musala ndako? Ayebi ko fana na mobali. ABC soki qu'est-ce signifie te yoka non nani wana kala yo moni mabako comme elle n'était pas la femme de mon ministère, elle n'est pas la femme du ministère, la femme du ministère batinda kio zala neka bongo okoka oyeba ya wana so ngoba la tala baspetu bako sakabiso la femme c'est le cœur quelqu'un, la femme devient moi si basala ka ndengoli olingi pour moi si oyo kokuta za mo santo na vie azate moi si to azaka na ba défaut na ye. Yonde commission moi siné ngolingi. C'est quoi tu vas non frère, ne regarde pas la beauté extérieure. Regarde nye ah ba onde ba déconner. Tant au monde ngala zui maman na maman présentant. Maman na tchola. Il y a danger. Yo beti babaku. Maman ba ko sakabino ba hypocrite. Ce sont des hypocrites. Mais ceux qui ont église, tu fais des passer tu sauter au côté ah frère. Mon ay boro wana. Tu penses ça va comme ba bord. Jackie boro wana. Souka na petit hein. Tant maman ba na koti. Ah oui, mère binini. Tant ba yo peut dire ah. Maman si je sors nanga. Tout ça c'est un péché. Marie-toi une fois pour toutes, mais fais un très bon choix. Choix ba ça na ngona nyoso. Maman, quand on donne la matière, na keko corriger bulletin moi nana. Moi na no parvi moi na mobile, na signer bulletin samedi. Ozoma la ba ben on a français ba branche. Cours tel anglais, géographie, histoire, ceci cela. Vie nouvelle, musique, dessin. Sauf que aux moi si t'as là critère tout. Comme ça l'assemblée tes frères. Olinga basi bazabo na simaneti boy. Yo ko sabité na tala mutema mais lobi ba monozo donke basa na sima. Papa et a péché. Fais un choix une fois pour toutes mais dans le Seigneur. Zala clair. Ba ba position na yo. Hypocrisie mabe. Na ninga mo sa zala munene, muke, azala boy, azala boy. Tango ko bala e. Bo fandi. Et belé mi belle loba comme infidèle, non pas ça na posa ko bima libanda, mais parce que moi ça zane na ndaka mona ki sala ki choix mabe guna été. Ah oui? Non on contredire. Si autant moi ça qui guna ote qui t'avait envoyé. Nana pressa ki yo. Non, c'est ça yango moni papa Joël nkola mona ya pa molai eza choix na ye. Tam sa moni numéro suka yangwana. Intercesseur sa ko yabwe mutaba prière. Pasteur très bien Msunzoto avec sa sointé. Tout ça ça compte. Un homme de Dieu puissant doit avoir une femme forte. Barbi derrière une grande femme, une forte femme. Il y a pardon derrière un grand monsieur, un fort monsieur, il y a une grande femme derrière, une forte femme derrière. Quand l'homme est puissant, il y a une femme puissante derrière. N'est-ce pas? Maintenant quand tu es puissant, on ne doit seulement pas prier à mingi. Ah ya na kozwa ka prier nganda mundamu nzamba ko yoka ya banga nzamba na o former ika. Ah oyeba ka ngamo na zamu ta prier rebele. On ne doit monter intercession lobi okumindika. C'est ça. Mabe. Ba eba pe mingi on dit. Ba koma lokwa bino. Ba koma lokwa banzambe. Et puis ça va zoloba. Frère Romoni, nzamba olo a expliquer ser na voix mobile. Personne qui ça va kolobo ser. C'était vraiment. Zaba to lokwa bester. Roa zo tuno ina seloni. Mais azaki mosali. C'est ça. Bester. Bonzambe fane. Yo ya bi yango yo bando ke kotea. Wana pela ndenge olika ba prophétie, tika ba to pemba ba bibliothèque. Moi c'est ko bando lo bana boité. Moi s'il faut ça n'est pas mobile le roi baba.
lobanga nanga tala erino sona mobali nde omoni ba intercession ba yeba to makasi ba yeba to mona yepa yebi nzambe oh frère moi si boy yo so mona prophétesse ya kimia na yebisa ke lokwana yo so mona moi si prophétesse ya kimia bazara na zel ba na zel so moni moninga ne prophète be passer ninga millier frère tu vois Dieu oh balobi mi bala baté basi baté mais toi tu fais quoi tu prêches non oh non balobi mais oh tiens na mutu kabelo bible pekisati oh non mais aux autres make-up nzamba linga ngote oh non oui c'est biblique quand on s'arrête trop c'est oh défier nzambi reste naturel oh non mais ndengo là tu tu excites les hommes or bible bi habite-toi décemment ah ben oui on a besoin politique évangile il y a avolongo la potina lui son moninga banda kolongola yo c'est très important vraiment. Merci Motola Nzambe tozo kende vraiment très très bien témoignage ya moi si moko pe asangisa kinzoto na mbwa moi so na sangisa nzoto na mbwa a regretter omoni ba soto lo baba keno sangisa nzoto na bambwa basuki ba comprendre que enyo soto mama Cynthia ça passe en mboka te passe eleki ba tutu bande moko te la chair est faible et l'esprit disposé ba tu mso asuki ki tout ça est en mboka mboka passe en mboka na diable nenga kota kausi mboka et memi ba tubeli na passe mais prière les kaka rebelle yeso ko récupérer biso na nzela mabondeli moi j'ai la foi que makambo ici là ba selo ba kende kolala na bambwa ko coucher na bambwa ndenge na zoloba et belé ba comme ko se repentir ba miso pe ba okufa mais Dieu ne laissera pas tout le monde bango to ba kufa il y a des celles là qui viendront se repentir et Dieu va les récupérer elles toutes là elles seront récupérées la sœur a dit quoi a au témoignage lobby kobela ba comme bien té et comme ça la somme santé bien té bien que nous sois koufi tant que nous koluka délivrance c'est pas pasteur azo sengaye pas remorqué pasteur pas bimanaï pozo nini délivrance abou pasteur tika na ozo micro ba mbwa ba robenga ba docteur vétérinaire ba ko soigner yo bondela pona ndeko et belé ba comme luka délivrance et loko na pas moli nzambe yango mais ce qui m'a choqué ba place bazo ke ndoluka ba passer bazo proposer bango yé pas bimanaï et puis ça rango pe moi c'est kitoko. Mais ce que l'eau c'est parce que comment moi c'est kitoko ya boy pesa ngo dans le Seigneur c'est ça ça les nzambe na boto pesa yo zo que nous pesa ngo na satana en couchant avec le chien les animaux et Bible pekisi ya nganga nganga hôtel akio basi ya lelo vitesse basi ba komi ko simba ba kisi ko le kamibale akio ko lukanganga ba ken hôtel ba komi ba koti nganga lobino pona peso succès mibali balanda yo posa na ngenge il faut coucher na l'esprit. Or, maman Cynthia ko coucher na l'esprit c'est pas facile. Basi e belo zo mona ba osala makamba ongenga mais suka na bangweza. Lipamboli ya solo eza oyuta ke pa na nzambe. Et elle ne se fait suivre d'aucun combat, d'aucun liboma, d'aucun maladie, d'aucun chagrin. C'est ça. Mais ba on balingi vie à vitesse. Nganga lobi coucher na l'esprit, moi c'est boy. Mais yende mutale bosa ke ndeko luka. Moi c'est boy. Nganga lobi OK, comme boy l'esprit, zo likyo tchana nzoto na mwasi. Moi si alobi na mona loka boyete o mona te okoka bolingi via vitesse na ko loka Cynthia Kapache na place banda na ko loka Sœur Gisèle Sœur Kingani nganga lobi OK solution suka be esprit ekotanga be esprit pe yekote ngane na bimana yo enganga salango yemo ka sopesa témoignage nganga salango na ba position tout nganga sepeli va profiter pas aux hommes c'est bon wat a sepeli siko yeko pesa ndikana nganga ba bebani nganga lobi soko continuer boy na o publier yo na ba vidéo na o nyonso nganga soki vidéo ndeko moka bengi yaka to sala émission alobi te na jeune na 3 jours ba pasteur pe yana ba kamususu esengi jeune na 3 jours te biki sa mondo pona mutu mangu c'est ça so si on fait pas attention bo ke ba misu ba kufi be sera na kufi mais je prie mon Dieu akufate amen yango moni sikoyo tanga bimina nganga boye mobala bimelaki akeno zola kisu mobala na rejeter Mobile n'est pas na potopé à rejeter. Seconde dans le babo, elle s'est retrouvée nulle part. Et elle est sérieusement, gravement malade au moment où nous parlons. Tant que nous sommes tout à la kabogo à Koufi. Donc ils ont vraiment pas si ok obimananganga. Ya omoni maman Cynthia ba jeune fille na Kinshasa ba lekisi. Tina niveau obimananganga. Tina niveau que nous senga. Ya omoni ba flat topé hotel et comme il peut mabe. Ozo que na chambre, ngana mano sala so na katisi braza. Na ke service à délivrance et là ali boso nzama zo pesanga comme directive so na komi na la jamais na chambre hôtel ya place musonaki so ina na la jamais na mbeto na la na se
OK. Nga na ba flat na la jamais na mbete. Pour na bi banzota bato la wana te. Oh, na bi banzota la ki wana te. Na ba to balala ki wana te. Nga na ke bitumba, na ke guerre, na mutabikila. Na komika na hôtel moko na zuna mitandi, nga non, na tabola na badra nanga. Et puis na tabola na dedra. Ya refinir na hôtel. Mais en couleur nini? Rouge. Le sang de Jésus. Na komikuna na tandi rouge. Na zimususu na zipika pembe. Sanctification. Mais rouge na tandi na se. Ozola na lele makela yesu ebombenga. Na tongo na kikote. Na la jamais na bambeto ba flat. Tala le loyo ba chambre d'hôtel, ba kolo d'hôtel, ba flat. Bino bato bozotonga. Bato bozotape pote belé bozotonga ah. Il y a certaines personnes bazotonga ba flat maintenant milimu mabena se. Quand on construit, il fait des cérémonies de pratique. On connaît, il y a certains flats ah on a boté les abongo ben oui. Ba tchapé ba signe ba par clan tambango. Par tancle. Ba tcha. Partenance nangabo. Bache ba partancle na bango partenance alors il faut ça muto koyeba oyeba biloko wana loko to benga ba délivrance to découvrir lango alors tel bon ok kota point et tant yo kekuna bazo contrôler bazo zoyo nyonso yo lala ki wana etikali yo bimi vite botala pe ba flata botela okota c'est ça oui allez moi sur na ke ba sali pratique ta ba sali pratique lelo na zolo ba azobela makasi bande ko basi botika vitesse bolekisi de vitesse Android basango pe ba iPhone pe basango pe bazo sala basango ba na problème recensement oui sango bota sango bala sango boy libanda maman c'est de l'eau c'est ça batriquer ba kuva makasi donc to comme na ba même moral ba pas ça comme ça na nzambe ouais donc balobi basango ba bota o mone saki ka ba passer mais lelo muta ko salma kama bisaka nzambe vraiment soki lelo catholique comme ko décider que non on a besoin ba sango basi ba bota balongola ba soutane ba kene ba bokola basi na bana bana c'est que eleki c'est que c'est Dieu qui a parlé archevêque akolo ba boye pambate catholique ba bimisa makambo na bango boite ba za petit ya robomba discrétion mais soki ba comme ko lo ba boye tout c'est qu'il y a une exagération c'est que Dieu a parlé donc so ça na bana 5 mibimisa kende yo moko tu vas tout na nini abia ko ça ba comme na bango amemi ko na Rome oyo déjà marié ora bana 3 oyo 7 abi bongo au signalé comment ba oyo ba préféré ba boy ki Paul bazonga bazo réclamer nzoto bobo donc ils ont ça là alors kuva baliara bien ai ba oba obi maintenant kinde komoka lobi baliara bien basima ba mbongo makasi siko ba oui siko t'es prêtre t'es pas là-bas qu'on n'est pas là-bas siko tanga ko bima na kuva a revivre ndenge ni a jeune biso to tine kaka na mankiona ti ake mankiona ake mankiona nini en tout cas aye kaka shayate to tine pas passer dernier oyambaye Adjima cour va passer basa ba oyamba tu biso oyamba e bele pe basa ba misima baya vraiment ba ko pe basa na nzambe OK basa bele otiki sango ye to yambio na pastorat to yambio merci moto na nzambe to comme na suka en tout cas émission qui vraiment très bien bana nzambe nyonso batali biso okoyisa bango nini et puis bana na nzambe mama Cynthia merci to pambolami na émission to zui temps oyo muke oyo mais lobi ma mbele édifier pe bato belé na sengi ka na bana nzambe vie de prière et matali susu pour te déstabiliser quand emuni satan mutu nyonso ça na problème mois d'avril si na mois de juin ezaba mois de prière parce que le Seigneur a déversé une portion uniquement pour na ko pambola ba o bazaki na ba problème bazo ba solution o bazaki ko zanga makambo ebele bazo yango batami kanda excusez batama ebele o bazaki nango posa nzamba décida pesa bino na mois d'avril yango na pamboli bino na kombo na Yesu place oza si tu avais un problème chaka loboko no ya droite na motema na yo nzamba zo pesa solution na libérer onction il y a accomplissement. Il y a miracle afin que Dieu te visite après cette prière. Tu verras quelque chose qui va t'arriver dans ta maison. Tu auras un appel qui t'édifiera. Je le dis au nom de Jésus. Pas à mon nom, mais en ton nom Jésus, donne gloire. En ton nom tout-puissant, donne gloire. En ton nom le Dieu des armées, donne gloire. Que tout esprit qui embrouille tes enfants, maintenant, libère leur vie. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Zala quasiment libre. Jouis-toi la bénédiction de Dieu qui te donne. Au nom de Jésus, sois couvert
par le sang de Jésus. Et bonne fête de Pâques. Nyonso ekufa ki na vie na yo est ressuscité. Nyonso ekufa, Saint-Esprit merci. Na moment où il y a Pâques, nzamba zoloba. Oye beba qui na vie na yo, c'est-à-dire esprit de mort dans tes affaires, esprit de mort na santé, esprit de mort na makamambongo, esprit de mort na musala, esprit de mort na nyonso ya yo. Et c'est quoi? Et tika vie na yo, c'est quoi? Car la Pâques, yeso ayi ko c'est quoi? Na nyonso ekufa ki na vie na yo. La Pâques, c'est-à-dire la traversée de la mort à la vie, de l'échec à la réussite. Au nom de Jésus, sois béni. Assez qu'on a makamna yo. Et ça moment Pâques beau sepela. Ba chrétien solo ko sepela na Noël kakate, mais pas que le kitou parce que Yesu a c'est quoi na nyonso ya biso, c'est la fête plus que Noël, c'est la Pâques, la résurrection de Christ. Tout de toi soit ressuscité. Au nom de Jésus, ba relation baby ça ke kufa ki ba te bele ba perdre ki, mais récupérer relation. Relation neye na moment Pâques nyonso ya yo. Et c'est quoi? Lo lengo banda ko vivre, ya bien, oyo perda, ole la katsi lelo, mama. Ils ont ressuscité ezongela yo. Papa, ils ont ressuscité ezongela yo. Yamba yango na komo na Yesu. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques, hein? C'est ce dimanche. Merci. Le lot des gens catholiques, ils ont mardi saint. Mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, ils ont la lavement de pied. Vendredi saint, ils ont la bisou na croix, place œuvre de la croix, place de Zoki victoire. Et puis dimanche Pâques, la résurrection. Et ça, semaine sainte. Ok. Nzambe ya pambola yo, nzambe ya pambola ba o nyonso balandi biso en tout cas nzambe apesi makasi apesa pe bino ba o bolandi biso apesa bino makasi. Numéro ya mosala na nzambe za na très disponible. Tu as kana bango pona kaka ba émission te mais pona opanza sango ya malamu. Et puis pona kozala vraiment en attente ya ba makambo na bino nyonso. Pasteur nanga, pasteur na yo, pasteur ya owana kuna panza sango ya malamu. Nzambe akozanga te ko pambola yo. Kola suka nzambe otuna osarani na mete na yamba basali na yo, ba bongolisa ki batuma mitema et puis ba panza ki sango malamu. Yo koloba nini? Ngana na iloko na o ngana rappela nzambe en cas de besoin. Nzambe ya pambola yo mosala na nzambe. Amen, merci beaucoup Maman Cynthia Kapash. Merci, bye, à la prochaine. Bye. Au revoir. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. On le dit comme une peau. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le robin de pain. Peau. Pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah, on a des solutions. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice, Martina, papa de semaine, il connaît le poisson lui connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poswe koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo e papa mama fode te papa bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines apamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin basala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi pono na ya ngolo botala ndenge ya sala kabato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobby adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Jules Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Kimaki Kakasi Sabidimbu ya ba docteur. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé.
trouveront sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.